mutu pas kende parquete po na konga to bakanyo obimana yo mutu kebe parquete okebo to mama yo kana pesa pete mutu pas senga pe pardon te biso bazozo bimi ba biso bazozo to ratavi to sila d'habiter Raissa Vambila sila te ça fait 4 ans akuta randa kwa $500 na Kigoma na $500 mama botanga ba Rumu commune prestigieuse commune Karamana Gombe. Togi mabole Koko Bilai wana boso bwakela toza eza mbwakela ya misike komika bongo ya toke ka bongo ya to bunda to sona ba parquet boya te batakomi ba soda boya te bakabebi ba biso ba musicien sila kana misiki ya biso ba exo soso mabala ngo te mais mamna no ba musicien eza ba musicien contre ba journaliste ya eza bongo ker benako Koko Bilai wana nani auti mundela Likakwa Mundele Likakwa Mundele Achuba Tonga Kwa mapembe Likakwa Mundele Kwa Michael Jackson Likakwa Mundele Zwa Monsieur 30. Les boss de la nation, Pichumanga, la grande dame, la plus belle. Et une information très vite que les anciens du groupe Quartier Latin contre les anciens aussi de Wenge vont se produire aux dates du 28 juillet à l'espace chez Noisy-les-Secs. Merci beaucoup à toi, Pichumanga, parce que grâce à toi, l'information nous a assuré. Et je m'en vais très vite remercier l'éternel code mondial Yaouli Moucheni via Petinaye. Yaouli Moucheni va être chanté par un artiste du moment qui s'était produit avec l'artiste émissaire Riti Watanabe à Lyon parce que la production est zongi penanenga poto mais ça reste aussi à vérifier. Merci à toi Gilles Tsungani, l'artiste du moment, DDHB l'international, DDHB professeur de musique à Paris, Henri Boketu, Sek Didi Finjoni, Mambango Yangwe Banti est responsable à tous les Congolais à l'étranger. Christian Kossi mais c'est les Français, Papa na Mardochin Kossi. Comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien avec Yann Diora, artiste du moment, Babi, azo préparé l'homme, Zoama Bilengi Nango, tout à l'heure là, mais au moins, je m'avais très vite remercié Yann Diora. Bonjour. Ouais, bonjour, Presse Bakali. Naningako pour Moutune Salara. Namai, et l'or Mokolo bien, Bassia, Karatia, Tawazo, et Malapoto. Oui, Malapoto, n'est-ce pas, monsieur Noisy. Mais pas avancer ma confité. Kofi Aboiba m'a avancé mon abang. Bandil Bamba, mon attaque. Via Bola Banze, mon abang, Suzuki, Bana, Bango, Tuana. Bazo petit na. Te, ba petit na été, bisonne ba petit na. Na ba fali, ba petit na été. Via Kouta na ba problème, ba makima mususu, mutumonta côté la rae. Via les cas na télévision, ba Banze ma viete. Suzuko za mkolo, bino tu bana poto baba mikolo. Wane za ba inspiration mutu. Ba Alidor. Via celle Banze ba bébé Gouba Chana e. Ba Chana bango o ba sana quartier latin. Bayemba banzembo kofiolo minda sala komate bayemba kati on va chana sur la participer te bayemba te participer te bayemba te kofase ba alidor ba shamusu bango bazala te bayemba te bayemba banzembo na bango oyo basala pour mono lobike bana concert le 28 juillet on a chez Noisy-les-Secs na bango po bandi ba bango fiango te ya mikolo ka système ka gezali ba esclave ko faire le bien ba esclave yeso asatikela biso kombo na yeto salela na ba pasi na biso na banjela na biso ba problème na biso ya yeni ya kofini ba tebele ba lobela inga ba binga inga la poto ba bino prince bakali yebsa un jour ba talaka miso do sala ino la fois passé ba bi mais azonga ninga quartier la tête parce que mo lobela mamba kofi moi trop nazala ka déjà bonga na longwa quartier la tête nazala peso péchant ba pesi on va pesi na chana quartier la tête nazali na mokonzi lobi nazali na vieux jour mo lobi na palais na moni mère ali yayi
bana baye ba Didi Stone ba James bana baye na pas fier ko so bilamba on la concert ya lobby le 13 anniversaire à vie vous avez invité spécial naza ngakutuko sans invitation ne naza bana kota la ngai do na sans invitation mais aux ala non à concert on a fait la présence nous est remarquable c'est-à-dire aux invitations parce que vous êtes leader ya groupe ah vous êtes leader ya sans invitation ne naza ah ngata pas chef de l'état na kota partout na nga Kisinjora na sa déjà kombo nga na kena ba Brazzaville na kota pas général ndenge na pesika ka kombo ah Kisinjora ah ma Kisinjora wa la TV yo ah mamo sexara makase ba oka mobali boy okale ba oka mobali nga papa pa na mobali vie penza abla sebara nous avons OK et pas koko na Brazza na anda kuna kota nde naika ole panga koko de koko on a dit Kisinjora bob sa mère la kota naza sans invitation parce que kota neza tout ça grâce à Koffi Olomide grâce à Koffi Olomide c'est Koffi Mdasala bona sala tunga ko bona mikolo nanya Njora Olomide Njora Olomide dende ba mo benga vibrator piano yo Njora Olomide au salibo c'est-à-dire Njora Olomide. Parlons de musique à présent parce que je suis bel et bien avec Kisinjora. On parle de vibrator. Tu as un niveau mon côté. Dans l'équipe vibrator na succès, dans l'équipe na tout, na ndoule. On se comprend. Donc on compare kangana ba vibrator à niveau na ngate. Na beti show bezo ba Koffi Olomide ba beta. Problème ezate. Ba beti si na ba problème ate. Ba beti si te ya beti. Sobespe. Sope si ba ki te pe loko te Canada cha lelo. Sope si ba ki na concert on a pété et loko te era mukulu. Et ayete ya mukulu. To solo mama biso quoi. Merci na Mimi Matingo la plus belle femme du monde. Azada na biso na Kinshasa. On a fini ni chocolat partout. Mimi Matingo on a mbeli ma Saint Valentin. Leki Abraham Matingo le temple. Azana Kinshasa. Tunanga ni na to tikena aéroport siko. Ake Dubai. Maman on peut habiller non oyemba na 4 albums na yo mama Emily Nzemba mama Likilemba. Ya tous pepele ambetel. Ya solo. Emily Nzemba na oka. So ya kin. Yeba zoya. Abi yebsa Kisinjora na linga ke mingi mama Likilemba zoya mama Emily Nzemba. Emily Nzemba. Déplacement. Yakano Emily Nzemba zoya. Emily Azoya Nzambe, Passas Mukendi, pe longue jambe. Il y avait là Christophe Mbenjo Azoya Kitasa. Zega de triple nationalité, congolais, angolais, finlandais. Dira Makande Belhomme. Emily Nzemba Zoya. C'est les kaka. Et le moi muke Emily Nzemba. C'est les que le moi muke kaka. Au Nzemba, jibe kumaluta le pétrole de Dallas. Loquette Emily Nzemba eleki a cheval na lengi. Emily Nzemba yaka. On a des blaisons alors c'est en exclusivité sur cleboa.com. Ouais, vraiment la CPL makas na pesi batutu balinga ngambote venanga jibe kumaluta Emily Nzemba toze lao na lelo mamuke. Loketo Emily leki ya cheval na bilenge ye mama. Loketo Emily Nzemba leki ya cheval na bilenge. Ya pesa ngata bolingwa ba desani mena kokufa nanga. Pesa ngata bolingwa kirikuna karaba Emily Nzemba ya kai akoti Emily Abimi sokili kamweza Emily yakatobungisango mama sokili kamwe Emily Nzomba tobungisana malembe. Merci beaucoup de blessons to yamae dans une émission spéciale pour que nous soyons un peu plus parce que c'est un artiste aussi moi personnellement je l'apprécie mais moi viens Njora aux gens ba musiciens o ezali no ba yimba kitoko ASPP et Vanda stratégie nous allani ya encadrement ba musicien te ezaka baza artiste na biko solo là na bango artiste faut sa propre ou musicien faut ça bien quand les soit sika singla sika soit les pécaté donc ba musicien tout baza propre Diego Solo vraiment Ronda vrai Joe Soli Senanga Pichu Bass Modric Varane Sainte na lobia d'abord c'est yakano c'est en exclusivité sur cleboa.com la chaîne d'actualité ensemble avec Prince Bagal l'espoir de la presse Ventura à Bengsi Batasi Makaka oh Pichu Bass oh Varane Sainte oh Modric yende machine Modric après ce go Diego Solo yo na bia Diego omoni fufu o ngane muna ina liamo zena soka no maboko nda tia plateau na wana no tia no plateau tia plateau baba so maboko te ya tia fufu te Diego tia fufu te Christophe Mbenju ya mama na biso nani Passas Mukendi Rita zangu
20 jours en exclusivité. Alors, l'examen de démonstration Biloko Angalia, Sek Didi Finjoni, merci beaucoup. Président Desi Kabouchkov, président Desi Kabouchkov, l'international, le véritable patron. Donc, Taginkani, les bourgeois. Et Christian Kosderen, Kenim Boumba Armelo, mon ami personnel. Ricardo Kitemoko, les Parisiens, Ricardo Kitemoko, merci beaucoup. Les plus aimables. 20 jours, on a pesi batasima, Biloko, Olungarolia, Yo Ovandinzala. Pourquoi stratégie à bon? Nangalia musulman ko mais baza 4 moxo balie bata sima bana musala makasi parce que tozo sala nzembo Alpha Kabasele maman na Jordi Givenchy et grâce yana Hélène silence d'or maman na Kenny Kabasele donc ndé tozo zo bango benako Diego no pesa bata sima boy bata liboso ba yemaka na pe ba binaka o mona te no moi jalousie mo beroza moni bata liboso na bata sima na so ba sa grand boulot ba comme 8h siko to 15h déjà le gars piniso pesa bata liboso bena maman na punition ndé bazana ba petchango ba fashion ba fashion mona no yembele oza subiete 20 jours te ba yema manga ba se pesa Fanny Mbombo mère double ma copine à moi yesa Katiami la metio la pazo ya yesa José Tumba agence Yassir soza besoin billet à Chine Luanda Brazzaville Kinshasa contacter agence Yassir na Londres na José Tumba soza pa na besoin location ya ndako a louer à Rosomba José Tumba très fort wana Londres moka ba tonto tiamu na palace ya Robi vraiment mobala l'équipe basi na kitoko Rosomba mobala l'équipe basi na kitoko Robi vraiment vraiment tena mona ba ya Willy Moucheni ba ça l'éternel code mondial il y a Willy Moucheni Bogar là ta bien azalabo Allah ta bien taille S bon Willy Moucheni taille S tout l'anga peni eza na vie na alibola mokonja Dijon ana Kinshasa Dijon boka ba ya Willy Moucheni ana Kinshasa na ya Jérôme Kitenge Nzamba Dijon ba ana Kinshasa Passas Mukendi long jambe ya Christophe Mbenju déplacement obi ke zega to triple nationalité obi na monde ke ba olia mana ndenga solo ya njo de ko tira nda musunda mde na koti na sele Dieu oko tira musunda mde yanto ko excuse ngala tuna les Marquis Soko yo selanga s'il te plaît des blaisons yo za mutali boso mais na monde batasima ba olia est-ce que nde batasima ba olia na bino ba chanteur ba danseur moi jalousie zate hein te jalousie biso tozala nango te nde bango baolia na biso mpe tolia na biso kaka bolia peka en pleine émission jalousie biso ezalaka te nde bango baolia eza nango mwa mpe ka tour na biso tokolia na biso esilaka te tokolia na biso biloko batekaka barestaurant ezali bango balia parce que bango nde baobeta Merci beaucoup de Blaison, artiste et aussi talentueux, il s'habille aussi très bien, merci. 20 jours à tous l'Obelasco Musique, nous avons assisté à la répétition parce que c'est une répétition coulisse, mais nous avons qui animateur, on a décret bazo boaka, décret bazo pesa biloko, 20 jours à 4 c'est la générique pe, Robert a logo la tiana nou boye. Tiana nou boye, faut pena achape boye. Parce que FIFA zana FIFA de l'animation, il y a déjà qualifié dans la Coupe du Monde, le monde est à toi. Cédric Mabala eto yena zo boka générique ya mabole bato bayo ka ndambulelo mabole pona asepesa ya na Robert Lokonda RL na lela fort ya le moke mokulu to l'homme en cravate pour se pelisa jibe comme luta les pétroliers de Dallas Petro j'ai confiance yepena le monde est à toi quoi le monde penako era maboko na le monde est à toi eto beta mabole beta babili kamu ya temps Batwako quand le Londambo awa Denis Ikwa motema Jili mon 7 à Londres il y a Denis Ikwa I love you Alpha Kabasele maman na Jordi Givenchy et grâce. Alors on écoute cet animateur que moi personnellement je l'ai écouté déjà mais on na lingi aucune guitare aucune guitare tout sola soli sazolia bali sazolia clavier sazolia motambo ndaza ndika za pa ete au salon exclusivité to pe mise muke to salon exclusivité pour que to yo kae bien mais au moins na retenir yo na moi muke animateur à 20 jours boyo ka pesa makamuna e bo comprendre yango ce qu'il s'agit da pe FIFA ngo ya solo mais au moins le patriarche Georges Dikouma le patriarche Sonia Melenga mais mobali grand prêtre merci beaucoup yanjura par rapport ya album na yo au premier temps biso que no année au kaka to kozwa yango mais na mona débat travaux net comme na fait prêt à quand to kozwa album wana date précise bon nzembe pesa nga sur retard mukeza nzembo Alpha Kabasele eye taka kemeli nzembo ayeli susu oya kave de milinzemba mama nzemba ayesuna sele nzembo donc la monika ba zela ngaka ti ba mois d'octobre
bazango ba mois d'octobre basepela poto na nzembo ya kave nzembo ya kave za nzembo ya vie na nga dia taba papa na Jonathan Nes Makiadi yango eza déjà na poto et pas Francis Kalombo solution via zo edenga ve danga kaka azo edenga na mastering na mixage so ba sisi yango ne ba kosola nzembo ya Saint Valentin na nzembo na seli mwana na nga d'actrice ma fille unique de maman Njora na seli mwana nga Chantal à boire na Bruxelles maman na Katia na Kinshasa bibi chilo fombo nazo zela pe ozoya laini kawa pe azoya Rita zangu la japonaise royate Clarisse Muyembi royate Clarisse royate Muyembi vraiment merci pour la gloire. Alors, Yanjura, tout l'actualité, ils ont circulé partout dans le monde. Babi, Kissinjora, qu'est-ce qui ne va pas avec Kissinjora ainsi que qu'est-ce qui se passe encore? Vraiment. On se met pour pourquoi? La personne m'a besoin de na tu n'offres vraiment personne m'a besoin de depuis quand? Oh, monsieur Nana. Yangasta. C'est monsieur Nobo. Oh, personne de gagner. Babi, Batosima. Babi, Batosima. Ah, babi, vraiment. Mais je Yanjura, on peut ça y a moi ça roule là. C'est la monsieur comment? Ah, c'est la monsieur Nazela. Et pas ça moi si pas relié à péter balle en balle faut balia. Ah ça moi si. Ah la mi bali na yef yele yef la so ba damage yaza. Ah ça mi bali na yef. Pardon mon bali. Mite na bi pluriel. Ah la et bala ba so ko ba 3 bords 4 bords. Maman ba 3 mi bali ba 4 mi bali. Paul Kamuleta yaya na Londres. Ya Paul Vitel Mwanda ya Igete. Body kiro na civil. Diego katele musu yaka mais yaka Diego katele musu Diego kola la pecho te master pas vraiment yo yaka mutako salo na mouvement yebisanga mutako lingo funda yaka nini mutako sema masalité ndeni 20 yo soki mutako sema masalité yebisanga déblazo chef l'orchestre wapi yaka déblazo oyo sa mono masalité ayebi so yo yebisinga kwa kamba mo repa na ngate so mutenga so masalité yebisinga ofunde palide o ninga salanga boso balugi numéro na bato ba hôtel so partout dans le monde non ba so ba yo kae merci na Loris la congolaise Anna Stella Fraser maman na Marcelo Julia maman na Janceline Richard Boula la carré magique pas non le chumba monté maman Christine la reine d'Angleterre ma Christine la reine d'Angleterre yo ibna ila fort mando Christine vraiment na ila fort. Alors Yanjura parlons à présent de l'actualité comme on allait poser cette question là bien que à Mekagempe quoi attaquer chanteuse nae Pascal Ngali a bilo sa permission mais au moins batu nyos tout babi qu'est-ce qui ne va pas ba Kenny Mbumba armelo ba benginga ba le président Dani Chandou ba bengingai ba Ricardo qui temoko na France ba bengingai ainsi que ba Kersi Maele l'international ba bengingai Yanjura qu'est-ce qui ne va pas avec Karim Mokonzi parce que mobali naye asale Lionzembo Yanjura biso bazozo bino bazozo babi ekiri na manike pa bakisa na bino Sandra Lina Raisa na manike torata vie yo mto tonginda etage orata vie omoni siko ngamna pe ade palais babenga zozo ateseke babosana tenga simbite enga simbite po ya futela kari na bino leza ekiri ba produit fini batu ba te wala bakosi so da ba produit fini te bakosi ngazozo ngamna soma de palais na Kinshasa ngamna pa ba carte na Kinshasa yende zozo akola leki 35 ans nani wana Karina leki 35 ans somba carte na kila so lupangu te nga premier lupangu 35 ans mobile na âge mobile na zoka 21 na mwa mke c'est la ligne mwana mke zoka na mke ba na mwa mke babi mwa mke dendo soki dendo habitu so bazozo soki dendo abi dendo da amel biso bazozo yango ba bolezo ya lesio ma bolele za vengeance ya chant Jean-Jacques Panya pembe ya la lelo fort mpialwa ta camarade na Romario joueur à Ibana ya Kalama Salanga Pialua Tanala fort Vivian Koi papa na Vini Koi balobi Sherika Lengelengi na Vriti Sixen Alisa la tokendaka na ba kermeso yo na ba ngolo ba terrain to la tabaso songulu ya tono malangwa ya makala et pas Sherika Lengelengi linda la Suisse Stone ya Marai Romario
Mbialo ata ya Bogard ya propre master ngai ya Jean-Jacques Pagna, I love you. Alors, Venjo expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe parce que on a bon ici, tout le monde a eu une conférence de presse à Karim Mokonzi, moni mino ici au Kabwani, tout le monde ici na manike boy bozongani. En bref, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là parce que là la brilling dans la mutu pa kende parquete. Ah makambo ndebo memeli yango. Ya koyembela biso bazozo. Ah mutu akende parquete. Ah yakana. Solution tondi. Ah la tondi makasta. Talaka ah la tondi madame. Merci ma leader. Ah na linga boeti. Talaka solution ya. Atondi le disque. Atondi. En tout cas, merci beaucoup. Moutou qui est parqueté. Pour on a connu ba kanyo obimanayo. Obimanayo mouta qui est parqueté. Au kebo to kebo. Au kebo to maman yo on appelle ça pété moutou pas ça appelle pardon té. Ah biso ba zozo bimi. Ba même biso ba zozo to ratavi to sila. D'habitude Raisa va mila sila té. Ça fait 4 ans. Akuti randa kwa $500 na Kigoma. Na $500. Maman botanga ba Barumu commune prestige. Commune Kangamana Gombe. Mais commune Kangamana Gombe na Karim Mokonzi na pesa voici na bino yanjo yo za mwana Barumu, vana Barumu za lopango na Barumu, boza pembeni. Yene polo kuna za studio. Yena kenda kuna za studio. Rankina no bangela ngote no bo coïncide bo kutana. Na kuneza $500. $500. Ya futaka $500 par étage wana. Oh, eza studio 5 bon studio combien? Oh, bon studio combien? Eza studio za mkie. Studio mara moko wese nini ya mkie. Ya Karim. Eza mkie par Raisa futelaka 4 chambres cuisine ça de belles colo, y a pas ça de colo. OK na Kigoma kokuta he. Bo manike. Manike kuta sa bonga ka papa banga tika ba mapango. Ba yene tu banga poto yende mokonzi. Ye responsable à bien. Responsable mara mutu ba bien na bango. Papa banga tika bango 3 mapango. Kauka banda na monga fula. Bongo Sandra Lina. Sandra kutu koloba te koko na bango. Ye mwana koko liboso. Parle na bango na place ba mama ba kola na Dodoma. Lupa encore la bango musu na nini na Kauka. Na Kitambo na Veni Tabora. Lupa na ba koko la bango musu awa na Ruchuru. Ye kutu koloba te. Koko na bango ye koko liboso mama na bango ye aboti ye koko liboso makamuna soko koko na bango mwasa mundela koko na bango mundela ocho kufa makamuta tsika na kombo Sandra koko na lingaka mingi ya ba suksi na yo des parcelles ya yo moko ngana zozo te ngana zozo ndeli ngana soma de lupango ngana zozo simbite na ebite kotela afriba esimbite sona bata 27 ya katanda kuna tonga tapale na vandaka na construction 45 Yoka, na Brazil yindi, na Mexica yindi, Maître Coréen Masamba. Yango yema bole lokwe kangimboka. Monsieur le cabo bina bela, on se pesa papier si honorable. Yoka sikone kei.
na toki mabole koko bilai. Koko bilai wana boso bwakela mbwakela to eza. Eza mbwakela ya misike komika bongo ya toke ka bongo ya. To bunda to swana ba parquet boya te. Bata komi ba soda boya te ba ka baby. Ya ma biso ba musicien. Et si la kana misiki ya. Biso ba exo soso. Mabolango yo te. Mais mam na no musicien eza ba musicien contre ba journaliste. Ya eza bongo. Keri benako. Koko bilai wana nani auti mundela po. Likakwa mundele. Nani wana? Likakwa mundele. Nani wana? Achuba tonga. Nani? Kwa mapembe likakwa mundele kwa Michael Jackson. Likakwa mundele. Zwa. Monsieur 30. Monsieur 30 ya mukie. Igor Balou ta moi sino ya mukie. Igor Balou ta moi sino ya mukie. Igor Balou mon cousin. Bila notre commune à Souka, Mati Iolo Choco. Et toi yako so micro bravo on pena bien. Moi c'est quoi Bilal. Na des annoncés na clôturer na hier. Retrouvez-moi prochainement avec le même plaisir. Pichu Manga, la grande dame de la nation, le big boss. Club.com, c'était un réel plaisir pour moi. Retrouvez-moi prochainement avec le même plaisir. C'est quoi Bilal. Zomu tout caméra zomu tout kuna. Ce micro. Mwasa koko Bilali. Nika kwa Mindele. Mwasa koko Bilali. Nika kwa Mundele. 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 Eye. Lulu yo lo célèbre. Omoni mabola. Yango ye. Lokolo mo prisha tempo. Simba attaqué. Hey! So! Mambola! Yo mambola! Mwasa koko Bilali! Nika kwa Mundele! Mwasa koko Bilali! Nika kwa Mundele! Mwasa koko Bilali!